Président Mokonzi ya mboka asali acte ya humanisme ya solidarité ariske pe vi na ye. Asali acte moko botala video ndenge zoloba. Bokomona bino moko acte ya solidarité, ya amour, ya humanisme, mezali pe risque monene ya vi na ye. Botala video malamu ndenge eza kolakisa. Bozomona video ye wana atelami, ye wana aza kotala moko ya cortège na ye, motard ou bien garde corps moko boye akwei. Donc akwei asevanue. Alors ye atelami azotala. Bomoni akei na kati ya cortège elakisi pe voiture oyo ye akoti. Bomoni position bagarde bazali. Bomoni pe voiture cortège ya ba jeep ndenge kei. Na place jeep oyo ya mati eza na position nini. Ezali risque pona mokonzi ya mboka kaka te, mais ezali risque pona mboka. Lizwi mokonzi ya mboka, lizwi pe mboka. Mbote bapapa, bamama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko na kanisa tozali komona. Bandeko na kanisa bolandi. Na kanisa bandeko bino moko bo comprendre. Mokonzi ya mboka asali acte moko en tout cas et touché bato ebele. Sokoke na Facebook okomona bato nyonso baza ko féliciter acte wana pe basepeli na acte oyo mokonzi ya mboka asali. Et touché bato ebele. Mais loko mingi lisusu baza kobosana. Ezali acte moko oyo mokonzi ya mboka asali ekoki kotia vi na ye a danger na même moment. Soki na même moment ekoki kotia ye a danger te. Danger ekokaki kotia ye na circulation ndenge azokende kaka bongo. Pamba te position na ye eyebani. Mokonzi ya mboka ntango azotambola muntuka oyo azalaka yango bomonaka ba jep ekokani, ba muntuka ekokani, pamba te pona kokamufle muntuka nini mokonzi ya mboka azali. Na kanisa na tango akala ezala bongo te. Mais na tango lelo na mokili oyo nyonso ya se ezala na ba pays développés, ezala sous-développés, partout bakoma na technique wana. Bakoma bakonzi na voiture blindée. Pe bakoma na bamuntuka esala kokana pona ko protéger mokonzi ya mboka. Soki nde bomoni mokonzi ya mboka aza na camion moko eza différent par rapport à ba camion mosusu, wana ekoki kozala fête nationale, défilé moko ekoleka. Donc bato tango bako défilé ye pa ko défilé, sikoyo muntuka na ye ekokozala différent par rapport ya bato mosusu. Mais tango aza kokende sika, tango aza ko voyager, tango aza ko sala likambo oyo eza kosenga akende na distance, en tout cas ezalaka toujours ba camouflage. Mais mokonzi ya mboka acte asali, en tout cas faut ko féliciter ye ko sepela na acte oyo asali. Mais faut ko yeba peke atie penza vie à danger. En tout cas tango tozo sepela to yeba to biki pe na danger po soki azwaki likambo mboka pe elinga kokota mobulu. Yango wana moko ndenge ye moko se school aloba pona balinga yo mingi na babangaka yo, aponaki babangaka ye ke balingaka ye mingi. Mais peuple congolais abanda kolinga ye pe azala kobanga ye. Donc peuple zaïrois azala kolinga ye
pe azala kobanga ye. Mais siko toza na époque mosusu, toza na époque ya Faci, yango wana kaka président acte asali ezali acte malamu. En tout cas, merci na acte ou ya comportement ya kitoko Faci Beton asali ezali mabete ezali vraiment kitoko acte moko ya solidarité ya humanisme dakanisa peuple congolais azali na sengo na acte oyo sali. Yonde moto zali mokonzi mboka, yonde moto zali mokonzi, pe yonde moto oyebi ndenge ya kosala pona makambo etali mboka pe makambo etali sécurité na yomoko na amour ya peuple. Ngai Papa Robo na yekaka ko commenter oyo moke ezateke na koti na politique ezapeteke na yeko corriger président et ya ezapeteke na yeko lakisa président ndenge kosala parce que yende mutazali président yende mutazali mokonza mboka pe yende mutaza ko mona koleka ngai po ngai ata bobondelinga bofukami na koma président de la république en tout cas bozala sir na kokoma yango jamais ata bobondelinga yo fele ata bokainga na basinga na kolinga ngo te ata kuto ministre pamba na kolinga te poto kende musika te même député en bref na cercle ya politique na kokota te po ezali dusu moko soko koti pono bima eza problème. Alors ngai Papa Robo na linga même na potowa na zwaka ba contravention na nga ya kopise na mopanzi ya voiture balobake ozomona ba toilette publique de papa pona zwata mopepe bongo na koma président toilette publique ou bien na subaka soki na kati ya voiture na yebite soki pose ya makasi banzete tandami nango wana Congo oyo ozo pise ozo ka mopepe ndenge wana ya kosakana te orataka ngo kaka bongo orataka kokota babisika moko na wenze oza kotala bato baza kolia mama akalingaka mikata aza kosala orataka biloko wana nga Papa Robo na kokolinga ngo te orataka kokota na mai samba garde corps oza kosuka na piscine nga Papa Robo na kokosupporta ngo te orataka koleka na matonge na Château Rouge otalaka ndenge bamama babendi bote otelema na coin okosozozela mutu en tout cas na ratango nga Papa Robo na olinga na ratango te mokili yango en tout cas ezali lengi sans kozala politicien nga Papa Robo en tout cas nkolo na sepela mingi na position tiangai soki mokile bandeli na kondima kaka na zalo na zali ata na kozala susu omisel oui na zakaka d'accord ata na ko vivre babiloko tout na vivraka en tout cas na zakaka d'accord pour vie oyo en tout cas na regrettaka ngote en plus na komi na 54 ans eza black terre tuna maikele bisa yo kokoma na 54 ans ndenge ni bon ya komaki te to tuna ta Papa Luambo te Papa Luambo pa komaki te bon ok ngaka muna komi yango na bango mibale ona tangi na boina tanga ba misusu mokili yango en tout cas ezali penza elengi. Bonjour, Maman Olga Kabelo. Vraiment, thank you very much. Nzambe apambola yo. No nyonso ozosala vraiment oza moto malamu. Moto sapesi ombongo, garde no kwa confiance. Ti eloko ekokoma nango pe kaka. Vraiment, félicitations. Tala banda Belgique eti awa en Australie. Osunginga vraiment tokos. Pona zana suki mbena meki moya na mekate suki zana mutu suna fungoli suki mama bitekuteku bitekuteku nde makambo Olga Kabelo oye batika yo kaka mosusu azate original ezaka yo moko na kata Belgique tala ti Australia wa na Queensland de Townsville ndeko mwasi Nzambe apambola yo yango no bandela kabiso mateya badoration oza moto wa Nzambe il faut na lukelo ba custom tokos bitekuteku nde makambo etala. Merci vraiment, merci Maman Olga yonde nani yango bitekuteku nde makambo
Yaki yango maman Olga. Vraiment félicitations Ouloulou. Mama ngayo. Okanisi ngatala. Nde makambo yaki yango bitekute kutala. Tokos vraiment kitoko mingi ndeko mwasi Nzambe apambola yo tina kata Australie mosalo ye tokos tala mama okokisi posa motema na ngai ande so motema na ngai ezalaki vraiment félicitations. Thank you very much, my sister. God bless you. Thank you for everything. Thank you. Good job. God bless you. I love you too. Bisous. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de Kitoko, il y a boss JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de Kitoko, il y a boss JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.